Mbote Nabiso balandi ya BNB magazine d'information et communication générale boye malamu na numéro Nabiso ya lelo. Toko fongola magazine ya lelo na ba épreuve ya dissertation examen d'état année 2019-2020 bota la ndenge e bandaki. Élèves ya 6e des humanités ba présenter lelo examen na bango ya dissertation oyo ezali ebandeli ya ba examen hors session ya exeta 2019-2020 na ville province ya Kinshasa. Na tongo ya lelo 31 août 2020 à partir ya 6h30 ba candidat ya exeta bazalaki liboso ya ba centre esika epai wapi esengelaki ba présenter épreuve ya dissertation. Caméra ya BNB Mag ekitaki sur place pour na kozwa ba information pe kotala soki ba mesure barrière pour na prévention ya COVID-19 ezalaki respecté pe constat ezali été ba surveillant ba salaki musala malamu na ko respecter ba gestes barrières pour na lutter contre COVID-19. Boyo kandenge nini ba élève ba expliquaki na micro na biso. C'est merci na gouvernement ndanga tonzima ki soute ke to songa to sa pe dissertation to ebeka ke année la blanchiment to se pe na gouvernement ndanga sali to sa le berzame la biso je qui a désespéré que tout ça sous les années état mais c'est chef de l'état pour a l'ongoli état d'urgence mais qui va activité zone au fil et à mesure ministre d'enseignement y compris le gouvernement il kamba au ba sali ke to songa la école n'a ça déjà certifié parce que la moni ba élève sur tout kala c'est plus fort il est désespéré là le col là tu as dit désespéré 89 minutes nous tu m'as dit c'est là tu m'as ça tu égaliser tout qui est complètement mais les amis merci après c'est besoin bonjour na chef de l'état bonjour la chef de l'état nan ba na gouvernement nous ça fait bonjour na c'est pas makasi na mokolo lelo to kuna mwa sa dissertation le plan d'état que ba coronavirus to ndima kiteke to sala yango mais lelo to za na ndimi siko to sali yango ponga na zaki na croix na yebeke to sala ki la président chef de l'état merci mingi penza merci mingi to za na ba cash na biso ndinga robaki tout le donc élève azana ba cash ne de to za to ba cash ne to respecter ba geste barrière na biso nyon surtout to respecter yango. Kende na ngambo ya Kimbantseke wana na morgue ya Kintwadi pona kobimisa ba corps ezo créer embouteillage ya suka kuna na Kimbantseke tolandi reportage oyo. Magazine BNB Mag esali constant ke na morgue ya Kintwadi na commune ya Kimbantseke embouteillage moko ekoma kosala mawana en tout cas bolukelango kombo kasi embouteillage yango eza dû na batu oyo bayaka kubimisa bibembe na morgue boyoka ndenge ba chauffeur baleli le ça embouteillage to ba de to komara se to bula Kimbantseke chaque samedi 11h 12h embouteillage comme ma casse forte madame embouteillage on se uta wapi morgue haute morgue au camp comme banda batinda morgue au embouteillage to kompona ngote embouteillage ça la morgue au de ça de fort d'abord on la embouteillage d'abord on la morgue et que na le vanda na que na mbala moko donc vanda ba fa ba tsango na kati tokosenga kaka na ba responsable ya morgue baluka un peu kobongisa place moko na kati po batu bakoka kovanda po boye eza risque makasi soki mutuka esili franc batu bakokufa ebele tango nanu likama ekomite boluka solution bozela te likambo ekoma otolobaki te. Pasi pe mawa ya kobungisa catcheur congolais albinos nabiso oyo avalorizaki loposo ya bandundu Mwimba Texas tolandi reportage oyo. Le célèbre catcheur congolais Texas Mwimba akufaki mokolo ya lobi dimanche 30 août 2020
na âge à 53 ans suite ya longue maladie. Bosimba pe bokanga ete yende mutu a révolutionné le catch au pays s'en va, a plongé monde sportif na dei pe atiki veve moko na bana mibale selon famille. Lisusu vaillant champion Texas Mwimba azalaki sportif oyo a changé ba donné na oyo etali catch congolais réputé très fétichiste. Pe exhibitionniste na grand bonheur ya plusieurs congolais oyo bazali amoureux ya sport. Cher à Triple H, Batista, Randy Orton, pe na bamisusu. De son vivant, le catcheur congolais a se convertissaki na philanthropie na 1998 pe a créaki fondation moko pona ko lutter contre ba discrimination ya ba albinos to pe bandundu. Population ya quartier Njili Kilambo kuna na monga fula bazolela condition de vie na bango eza malamu te. Tolandi na reportage oyo. Tozali awa na commune ya monga fula précisément na quartier Njili Kilambo. Population ya kotoyo baza vraiment na ba difficulté ebele, condition de vie eza malamu te. Baza na problème ya courant, ya mai, nzela mabe, ba école ya malamu ezate. Ata kutu pharmacie ezate. Bazo vivre lokola na village et pourtant baza kaka na kati ya ville. Boyoka ndenge baleli na micro na biso ya bien bimag. Yo ba konti penza ba ko solution penza vraiment totali awa ba tu penza ba komi ebele mais to sangi courant. La poste ça ya munene penza poste ke mwenda ba ko sala ba konti ba ko sala quelque chose. Ado senga ba konti penza basunga biso batala espoir ni kambo ya courant molili dans ba rebelle bakotaki to monaki difficulté to na ngora ba rebelle bakotaki na nzela oyo poni ni molili zalaki bakonza mboka baya pe baya batambula bamona pe bati de terre o bayi bakete ki sasa pesa kotoza munene babongela biso pe mboko to biso to sepela. En tout cas, bakonzi bolukela bandeko oyo solution, baza ba congolais baza pe na droit ya ko vivre lokola ba misusu. Botiela bango courant na mai, pe bobongisela bango nzela. Soki bosali yango ekosala bien. Accident de circulation et salemaki kuna na lemba salongo tolanda reportage oyo. Mwana mobali oyo bozali komona na bilili alali te kasi azaya kokufa. Selon ba information oyo tozwaki sur place, ba misusu balobi babomiye. Misusu balobi akufi na accident moko o esalamaki wana vers 4h du matin na route bypass précisément na Redi Baya na quartier Salongo. Kasi esalaki pasi pe mawa komona bandeko na ye ndenge bayaki kokuta ndeko na bango ya mobali alali ya kokufa. Kasi OPJP azangaki maloba te na micro ya BNB Mag. Bon, ezalaki ba accident tomoni kaka babengi biso accident eza mpona moto alali na moto veut dire bakretien na mutuka moto ekoti na kanivo ye asaute ntango asaute nde akwei na esika mabe na motu yango akufi mamo mais vi mutuka etutaki ye eza porte dispari eloko moko emonani te. Bandeko na ye mpe bawewa balobaki boye. Ça moto tenga pour mettre à passer à toi bypass ça va toi qui explique mingi va toi qui va ça la vie sama hapo na beaucoup ba coincer so tali kuna na se au moins ba ya monter pantene nyoso donc ça la mami kwa li kambo eza la justice système me kolandela comment ba criminel esali pasi makasi komona ndeko abungisi bomoi na ye na age ya moke boye kasi tika molimo na ye epema na kimia. Tozonga kuna na Kimbantseke érosion munene esalami population aleli. Na quartier Révolution na commune ya Kimbantseke érosion ya monene esalema wana depuis 2016. Pe chaque jour érosion yango ekoma kosala badega ya lolenge na lolenge. Pe population ya coin wana ba communikaki boye na micro ya Ben Bemag. Bon, na ba 2013 libulongo ebandaka na muke mais tellement
tozana mboka moko ka ya pasi moyen to lobeza te donc mawa trop ti ndenge eza ko s'aggraver toujours ba mususu ba mapango perda ba koma kozangela mapango bakenda ko futela bon biso basusu tozo résister ka tozo talela kaka l'état za te fallait aya sunga biso posa na biso ezali ba konjo bazokanga mboka batala pe biso a ba konja mboka basunga biso soki lelo o libulu o ekomi pe na bandako soki lelo bandako ezini tokokende wapi tozonga su mboka na bana tokokoka su bavia mboka te likambo ya érosion oyo na quartier révolution ezosenga intervention ya baautorité ya ville province ya Kinshasa po implication na bino na likambo oyo ekosala population ya kowana bien makasi po kala mingi te vula elingi ezonga. Lumière publique kuna na couloir Kimbuta précisément na Njili minda nyonso ekufa etie nango mulili na avenue Tolanda en duplex héritier Kanu. Toza na district ya Changu kasi plus précisément na commune ya Njili ne ba moi na telemi na boulevard zela o ezaki très bien éclairé bato bana ko sepena makasi et puis tozula ibino susu nenga nini na boulevard Lumumba éclairage et pelagali sous te éclairage public demandaki nenga nini gouverneur a vu la Kinshasa ça qui lancement pour na ko réhabiliter l'éclairage public nyonso o ekufaki atangaki déjà ba venir o eko la réhabiliter en premier demandaki boulevard Lumumba et demandaki d'abord boulevard du 30 juin banzela moi mingi atangaki kasi boulevard Kimbuta atangaki yango te yango tokitaki awa pona ko toute la population a vu na bango nenga nini ba moni ni kambango et surtout ndenge lumière o ekufa et ça déjà battant et belé et pelarate soroye ana butu komona mulile koma makasi et comment créer insécurité na niveau ko saranté ba kuluna et puis surtout miyibi ba comment iba batu trop awa na boulevard Kimbuta o puis na boulevard Lumumba mobimba o bozomona ngo éclairage public ezarate kolongwa à partir aéroport ya Njili ti kokoma na limité première riwana lumière publique et pelarage sous te net remero solana ba imboka ba pesa ba impression na bango par rapport ya ba éclairage public na mna tokutani na sima te pona ba mwinda oyo ezana ba boulevard vraiment to singa na ba konzi ba mwinde zonga po esala lelo moko bien boy pene za propreté mboka mulile za bien te donc ba konzi ba sunga biso batala pena ma mwinde na boulevard po esala mo lelo mo bien éclairage za mboka c'est éclairage za mo passe mingi vraiment ba konzi ba sunga biso c'est éclairage na boulevard vraiment na baraté depuis tous le confinement ba yeko déconfiné ba mine na o epelaka te awa ya Luemba ya on ekenda pardon ya Kimbuta na ya Luemba ekenda rien ba annoncer makambo biso ba lobité bon en fait tozalaki na Senghor ba longoli pe Senghor kala likoba ba makambo batu nyonso ba ocha don na yebi na ngai te donc ngape désolé que la likambo lumière en parce que insécurité eza pour na makambo ya ba lumière sur les insécurité ezala tellement makasi ezozala ebele et alors gouvernement là de la biso solution na yo ki balansaki makambo biso atangi biso te et alors nazo ebate bon na yebite o bon ba kanisa pour na biso mais juste nga na go sala rappel que insécurité na Njili surtout eza makasi ba on ba yebaraté on ibi na ba couleur Kimbuta toza insécurité eza ya makasi parce que bamiyibi bayaka kokanga batu na baentrée do bazeli omelio ntango ozonga so lumière eza te ezaka mabe banzi ete binomo boyoki nde population elobi par rapport ya baéclairage public surtout ya boulevard Lumumba o place na telemi epelaka lisusu te batan ebele nde omoni yango na moi boye so oye na butu molili moko ezalaka ya grave na niveau osakana te même na boulevard Kimbuta pe lisusu na boulevard Luemba ndenge balobi yango bakonzi botala na situation éclairage public oyo comme ko créer insécurité na niveau ya kosakana te yango ko réhabiliter yango ekosala la population kinoise bien makasi ezalaki nga héritier Kanu na compte ya magazine BNB. Merci héritier Kanu, je pense que bakonzi mboka balandi reportage oyo bayoki mbela na biso bakobongisa bande kwa snel bobongisa musala tokende na ngambu mususu oncle oyo a boboli nyes na elo kutu na ndenga kosakana te pona bilei kaka biloko kolia tolandi kokamwa na
na commune ya Masina, plus précisément na quartier de wana ndeko mwasi oyo bozali komona alali na mbeto hôpital boye na pota na motu ezali accident te babeti ete bakulu na pe bato bakangaki ete kasi botu na ngai nini ndenge bomoni ye alali boye noko na ye nde asali ye boye pona likambo moko ya bozoba na ndenge ya kosakana te noko amelaki bimela na ye oyo bazali kobenga na mukuse pat arode oyo ezali kopesa kuiti tener moko na niveau ya kosakana te aye na ndako tellement nzala ebetaka bango na nsima ayebisi mwana kasi na ye mama apesa biloko ya kolia na age oyo batielako lisusu biloko ya kolia eza te tellement ke amonaki mwana kasi azali kolia mbisi ya mosaka alobi non ifo nasilana na ye azwi nzete ya eboka na mutu abeti apanzi ye pota ndenge bozali komona ye boye batemoin événement baexplikaki na micro ya BNB Mag akozwa pastis azwi splendeur azwi agene azwi oyo asangisi babengi yango pata rode namelika kobel omeli nini kobel na bo pacha rode omeli pacha rode te namela ngote namelika omelika kobel kobel kaka o moko ka kobel namelika kobel milika ngombe kobel ndeni ya mwana ou bien ya papa te milika ya ngombe milika ngombe yo oza musicien na sukala 100 francs na lipa 200 francs tokosenga kaka na bandeko na biso ya mibali ya koyeba komipekisa nzoto eza kaka moko botika bimela mela tala ndenge otie nièce na yo na pasi ya boye eza normal te bino pe bato botikali boyebake pate arode oyo bozali komela ekotumba yo pumo lobi okosanza makila pasi ya mai kuna na komini ya Ngiringiri botala ndenge batata bamama bazolela toza na commune ya Ngiringiri précisément na quartier Sayo sika la population ils ont na pasi makasi ya mai makali sous-souté parfois après 3 semaines une fois tant soit après 2 semaines une semaine une fois une fois là et makana ba 3h ba 2h du matin en tout cas population à quoi et kokili sous-souté na micro bien bimag boyo kandenge bango moko balobi toza problème mai bimakate boko sala na semaine bozwaka mai une fois pe na katikati ya butu ba 3h 2h donc ba risque belé pour na mai donc tozo kolamba na mai pasi ko sokolo bozwa ta 2 kopo 3 kopo ki osokoli nga mamu bimba bona uti pe ko bota oko sokola ka ta 3 kopo boye esili bakusha mwana moyo sokolo ezate to comme ko keluka mai moko ya libulu kuna me mai yango salite donc moyen ezate tolembi to koka sute nde nazala na uto luka kutu nazuna ngai te tozaka na mai te moyen kutu to sokola ta maboko ngo batinda biso to sokola kezate tala nde tozana bakoko to tenga na uto ko luka na mona ngate to toka mai ya mabulu pe ekauki nango veri to koki na biso lisute bazula biso solution to koka te tozangilaka bakura mbuleleki to bandako oswate na nsima tozodusula me esinela yaka tobanda kokangisa balabala mobimba bafagitiri na ye na biro na yale yango oyo yo moko futa mpo na mai mpe okomona ngo biso tokozongisa mai ebimaka te tokozongisa awa toza na commune ya Ngiringiri. La commune la plus oubliée du monde, c'est Ngiringiri. Yolo. À notre gouvernement qui ne s'occupe pas de la population. Il n'y a rien. À mon âge, je dois me promener 3 jours sans me laver. Quelle honte. Dans quel pays du monde? Mon ami Yulunga Lunkamba qui s'est dit Premier ministre. Premier ministre parce qu'il a fait une Kitouane. Azana son unité. Non, même directeur et à régie des OAN. Si la justice existait, il faut l'arrêter. C'est le plus mauvais qui ne pense jamais à faire le suivi. À combien de temps ça fait maintenant toute une année, je peux dire. Toute une année. On reçoit de l'eau 1 fois par semaine. À quelle heure? À 2 h du matin. À mon âge, un vieux comme moi, je dois me réveiller à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau. Nous ne voulons pas cela. Il faut changer la mentalité. Si ce temps-là était mauvais,
on prenait de l'argent de l'État comme un bien privé. Maintenant, ce n'est pas ce temps-là. Il faut tout changer. Bongo mai nini obso to sukula na mabo tala mama oyo auto to mai na libulu botala mai yango ya libulu tala mama oyo libulu yango wana bola omole libulu mai ya libulu na mabele akomela yango sikoso ka zu microbe lelo akufi solution ezate ba luglo solution tozo kwa tala mama oyo moko aloba nano passe lave les mains to sokola maboko na ndenge nini mai ezalaka te mai ya libulu na uti otoka tala na basable na kati kaka yango tozwa bilari chose. Je pense que boyoki bilo moko ndenge nini population ya commune ya Ngirangi précisément na quartier Sayo ndenge nini balobi passe na bango baza nango ya mai. En tout cas to kosinga kaka na bakonzi ya régie des eaux batela un peu likambo etali mai na coin parce que tozane oui c'est vrai que état d'urgence déjà balongola ki yango mais kasi boko no coronavirus ezaka na monde et silité donc il faut to sukula maboko to sukula maboko ndenge nini soki mai ezalité ezaki ngai grâce ngangu na compte ya Ben Bemak. Réhabilitation ya avenue Kikwit kuna na Lemba boyebi avenue oyo ekatisa Lemba Mombele pe Yolo kasi babandi ko réhabiliter yango tolanda na reportage oyo. Merci beaucoup pour na relais oyo bopesi ngai mokona lelo ngai Berveline Kitambala nazali awa elongo na Nescas Mabanza na commune ya Lemba na avenue Kikwit esika epai wapi na mikolo eleki gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka ayaki koposer première pierre pour na lancer ba travaux ya avenue oyo avenue Kikwit ebandi uta na Lemba foire na deuxième porte ya Fikino na virage pour na kobima super Lemba ekendati na avenue ya 24 novembre kuna na commune ya Bandalungwa donc total raka monene to pe mulai ya avenue oyo esengo ezali que komona ndenge ba travaux ezali lancé pour le losoki avenue oyo bande sili zela ekongwami ekozala vraiment kitoko yango biso kitaki sur place tokutana kina population pe ba usager ya nzela oyo bapesa ki ba impression na bango na sima ya caméra na biso ola eza esengo mingi akotala misala oyo tomonaka te na baepoke oyo toleka lelo tokomomona yango tomosalema eza fier mpona biso bakongole eza mpona développement ya mboka na biso loka tokosenga na bakonzi ya mboka so babandi misala balanda basala yango sobi ekoma te na suka ye babandi bida kobongisa nzela oyo efo bakobongisa kote na suka basisa koefasile biso makambo ya transport tokonekama na transport projet ya kobongisa banzela eza malamu soki banzela ebongi te meme banani bamachérie osusu eza na intérieur tout ça biloko kosala basama ebongisa yango eza te na capteur mpe ndenge moko eza mpe projet moko ya malamu parce mpona kolingi mpe bambouteillage biso totekaka ba eloko soki déclaré tozali baopérateur économique leta lokola alongoli biso awa tere oyo apesi tere mosusu sika tokosensale tout qu'on est coopéré parce qu'en tant que opérateur économique la commune na ko na nzela basali projet malamu po na nzela oyo bon plus de temps nzela esalema te mais les conditions qui étant basali nzela biso toteka mabaya totangisa bana mabaya toleka na mabaya tu ya mabaya ndako na mabaya alors balu l'état de sur place mo oti ya biso kina toteka mabana biso ko bana batanga tofuta mandako to vivre mais ko to zaboye eza bien te Comme Mathéo Bandal, kuna wanini. Moi les allés venir mission. Et on a tous allés pour remercier pour ça. Et là monsieur Zate toujours pour ces merci. Oui, merci. Boyoki ndenge population et lobby mais pona misala oyo na ngambu mususu ezali na bato babandaki koteka na avenir yango lokola Safrimes azali kosala nanu ba travaux ya ko évacuer ya kolongola ba salité ya kobuka banzete oyo ezalaki na avenir to pe mituka oyo ekufaki evandaki awa ekangaki nzela nde yango siko ezoko poser problème na ba commerçant oyo bazalaki ko débriller biloko na bango balongoli bazangi esika ya koteka yango balancer le appel na ba autorité ba mekanto kotala kana bango impression ezali ya esengo mingi sentiment ezali makasi soki lelo avenue Kikwit esalemi eko faciliter transport pe bambouteillage ekozala esuite surtout na avenue des universités na 24 novembre ekozala esuite parce que moto akozala na facilité ya kolongwa banda
commune ya Lemba Foire kino tina bandal na facilité soki nzela oyo ebongi tosenga na ba autorité ya mboka ba oyo bandimi kosalisa misala oyo en tout cas problème ezala na mboka na biso misala ebandaka mais suivi ezalaka te ekoma mpe na basuka te tosenga kaka mosala oyo nde ebandi ekende ntina suka enfin ke population azala satisfait alela lisusu te po devoir na bino baautorité eza kosatisfaire population ezalaki Berveli Kitambala na compte ya BNP Man. Merci beaucoup. Tokomi na tangu ya page promotionnelle na biso tolandi page promotionnelle. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangi. FB International. Adega. FB International. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Soki osepeli na magazine na biso ya lelo pesa merci et pa Gauthier Kele o azaki na bilili pe na montage pesa merci et pa Trésor Ntingi oyo asimbaki bongo son na biso ya lelo nga bino rabi mavinga na présentation kasi pona suki sali magazine ya lelo yoka lisese oyo bakoselaka jour na date makambo te pamba te suka suka ekokanga yo. Merci. Ezaki bon lisese uti pa Trésor Ntingi mwana batu ya maman Telesi tokutani mbala sima numéro ya sika BNB International.